Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengo Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna. Bonsoir, ya balandi nyonso ya groupe ya réflexion. Napesi bino mbote. En tout cas, ngai naza bien. Nayebi pe bino boza malamu. Na mawa na Nzambe. Na ye na pokwa na lelo na ko répondre question ya Pfumutsako. Pfumutsako atunaki pona nini? Nzambe alingaki te Adam na Eve balia mbuma ya boyebi. Nzambe soka alingaki te balia mbuma wana, po ete Nzambe alingilaki bango bolamu. Nzambe soka apekisi eloko wana, ça veut dire eloko wana eza malamu te. Po Nzambe alingilaka biso bolamu, alingilaka biso mabe te. Yango apekisaki bango. Eza neti mwana oyo alingi kosimba moto. Mama azopekisa kosimba moto te. Me mwana keka asimbi moto aziki. Lolenge moko Nzambe alingili biso bolamu. Soka alingaki te balia mbuma wana, po Nzambe alingaki bawumela tango nyonso na innocence o bazalaki nango. Po bazalaki ba innocent. Bayebaki eloko moko te. Preuve aneke bazalaki bolumbu. Me bango moko bamiyebaki te ke baza bolumbu. Po bazalaki ba innocent. Bayebaki eloko moko te. Donc bazalaki wana kaka kolia, komela, kolala, kolia, komela. Donc bazalaki pena na vie moko ya malamu. Vie moko ya bien penza. Nzambe alingaki ba continue na lolenge wana. Yango wana pekisaki bango balia mbuma. Me biso basi tellement tozalaka motema moto. Batalisi ye mbuma ya kamati ale ake kopesa mobali. Tomoni ete na makomi na Genèse tango baliaki kaka mbuma wana baye ko comprendre ke bazalaki bolumbu. Baye ko comprendre ke bazalaki bolumbu pona nini baliaki mbuma wana oyo bapekisaki bango balia. Esika siko Nzambe atombokaki. Donc ya benganaki bango na elanga. Apesi mutu na mutu punition. Ayebisi nioka, yo nioka lokolo pesi mbuma na mwasi. Vi na yo mubimba. Oko bando tambola kaka na libumu. Ayebisi mwasi. Ndengo sali boy. Kobota na yo ekozala na pasi. Yango monaka biso basi kobota na biso ezaka na pasi. Donc mwasi soki aza na zemi, aza neti aza na likolo. Nano akiti te. Mwasi soka aza na zemi, aza neti mwasi moko. Donc azozela akende komona bapasi oyo Nzambe atiaki kati na biso. Po soki toliaki mbuma wana te, tolinga kobanda bota na biso malamu. Apesi mwasi punition alobi okobanda bota na pasi. Yango monaka pasi ya kobota. Soko tuni mwasi nyonso pasi ya kobota ezaka nde nini? Ako explique yo te. Po eza ba mystère Nzambe.
mwasi akoexplike yo nyonso te oyo biso tomonaka na kobota. Donc eza makambo ya Nzambe. Ayebisi mobali okolia na motoki na yo, okomona pasi mpo lia. Donc ezalaki mabe te. Yango monaka bamama na biso na kala, soki aboti omona papa asombeli ye piese mpo kokende kobota. Ezalaka liwa, ezalaka kufa bie bomoi soki nano kitisi te. Donc ezalaka makambo ya Nzambe. Papa na biso na kala, mwasi soki aboti banda kopesa bango bakado, omona papa asombi piese apesi mama. Sikoyo nde makambo ekoma nango mutu na se makolo likolo, monde mpe evolue nango. Na ntango akala mama soki avant bima na hôpital, piese ya papa fezala. Donc réflexion na ngai ya lelo fumutsaku yango oyo. Vraiment Nzambe apambola, vraiment pambola lisusu. Nazwi vraiment retard ya korépondre mpo nazalaki vraiment occupé. Mosala ekangaki nga, nazalaki na barendez-vous, nayokaki message, mais nazalaki na retard ya korépondre. Vraiment eza ngai mama Makiese, mama bebe na Miluzi. Vraiment Nzambe apambola bino.